Celui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va n'a crème sous. Tout ça est la crée économique et comédie. Et si la kapamba pambate, et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et comélie. Cré ya bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Monsieur Mamadou Siribé, où vous êtes venu? T'es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvunu Export. Namatadi bayo kakomba Louvunu wana baluka moto na bakangaye. Kokende gauche à droite, tu adresse zeka moko. Awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bangu. Okay. Numéro 6. Blessing Business. Merci. Agence ya douane yesolo. Kende na adresse tout na bana matadi nyoso tout baye bien. Bangu numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oiza, agence en douane Blessing Business. Nous allons pour le dédouanement et import et export. Solution na yena yebisa qui est ezali Blessing Business. Maintenant, les solutions sont venues. C'est quand tu es ici à la Walla Village. Aïe, je vais Bamako. Blessing Business des solutions. Vous êtes à Dubaï, vous êtes au Canada, États-Unis, Europe, partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez pour ça que dédouaner biloko. Yaka, vous avez un point à coder bino. Rapidité, sincérité, ce que vous livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous avez un matin d'une avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro on a vu ces alliés 089 98 33 087. Blessing Business. Agence ya douane ya sûr. Tic officiel mbote na bino po boza ebele liboso ba TV na bino motema likolo ya solo mitune zalaki ngonga nini yango esengeli misa ebanda ngonga yango penza topesaki mokano yango ebandi. Merci pour la confiance na fidélité oyo boza ko tatola na mosala moneno toza ko sala elongo na bino.
pas matin na lobaka boso na politique eza lisolo na ngai moko te eza lisolo na yo motozo la ngai eza pe lisolo na ngai biso nyonso bloc wana ne tozo sala ki boso na politique etalama boza na Luanda na Angola bozo na biso na Belgique na Londres na Montréal na Caroline du Nord na Jeffersonville Indianapolis na Tucson boza kolanda biso na Mbandaka na Bwende na Lodja na Lomela na pesi bino mbote bato baza na Bunia na Radio Mont Bleu na ebike feti monene ya bandeko balingi ba mona sango kasoki Yesu azongi te apesi biso makasi le 28 awa na kozala epana bino pote to monana to solola nyonso wana nzambe nde akozwa lokumu. Très bien. Alors semaine ya lelo to bandi yango ekozala semaine ya moto pamba te oyebike na ebandeli soki babengi déjà nzoko babengi déjà mobange lingo lobake oyo kolanda ekozala penza mwa makasi. Lelo nde Azaria Surubero na 13h et sengeli aza na Assemblée nationale. Tokolobela yango pamba te dossier minembwe yango ebalani nango lokola babengisaki epa Moindo Nzangi pote apesa pole na makambo nyonso etali minembwe lelo Rubero azali à la barre na Assemblée nationale pote ameka kopesa biyano na mituna nyonso ba élu bakotuna ye. Alors kolongola o wana likambo ya prestation ya serment ya ba juge eloko wana epesi pasi na mboka bato bakabwani bakeli mibeko bakabwani bato pe batangi mibeko bakabwani bato mosusu balobi yo te ba juge wana baza na raison te bato mosusu bale ba juge baza na raison kasi mobeko elobi boni tokoyoka bato alolenge na lolenge tokotikala pe totala moko ya bato yo baza bakeli mibeko makanisi na ye na likambo wana ezali nini. Alors kolongola o wana makambo ya minembwe ndenge na lobaki tokolobela pe makambo wana ya makambo etali ya cour constitutionnel pona prestation ya baserment kasi likambo mosusu pe na lobi likambo ya fermeture ya baport mokonzi ya mboka azwaki mokano ke bakanga baport mais un mois décision ya chef de l'état ekomi kolemba ta koleka na malemba bato bazotosango te ba ministre bazo signer chef de l'état et puis mokonzi mboka tikali kana ba français ba big rouge ti siko ya pesi ya pamba note soki zaki na Belgique nero esa atia alobi na ko corriger bango na big rouge bongo bato bazo signer yo en interne awa ti siko ozo sala bango nini est-ce que zaka français eza mituna toza ko mituna lelo to ko yanola na yango pona yango avant tenatangela bino ba information du jour on va recevoir avec honneur et considération, ça fera pratiquement 2 à 3 mois depuis la dernière fois les gars qui a honorable Franck Diongo azali président ya MLP mais awa azolo banatongo lokola mokambi ya MLP te mais lokola mobange wa eko pesa makanisi surtout kazali moko ya bato yo bakelaka mibeko oto akosalela lelo honorable Franck Diongo mbote na yo mbote ndeko to monani sous lelo na sepeli pe na costume bon malheureusement ngana otolata taille moko te. Merci beaucoup. Très bien. Kasi boni d'abord ba Congolais en général tant aux autres la situation en mboka lelo 2 ans après Félix Tshisekedi avant tout kota na ma étali sujet mais ce qu'il faut ça la lecture par rapport à la situation des ans lelo na mboka lecture ni nos anang on avance tozongi sima totikali nesika moko lecture ni nos anang. Non, d'abord à liboso on appelle sur merci ndenge otindelinga mandat d'amener pour na ko répondre na mituna na yo ezali volonté disponibilité nazanango toujours pour na ko répondre na pesa libanga nanga pour na bitumba ya mboka mboka changement ekoti mboka ezotambola na lolengete to réhabiliter mokonzi ya mboka ya sika Félix Tshisekedi makambo nyonso azosala ba décision azozwa makanisi na ye ba discours na ye mboka ezokende liboso mais eloko ezobebisa ezali batu oyo na yebisaka bino ya FCC na chef na bango M. Kabila nde bazo bloquer makambo nyonso oyo ezosala ke les populations basepela makanisi ya stika ya changement ya régime population azo mona surtout pour na social na ye pour l'économie na ye
réponse à malonga ezomonana. Mais otali makambo ya mboka o balobaka fondation te makambo etelema ezovanda malala. Lokola nini? Na sonda kisa. État de droit. Lelo justice ezui valeur nango. État de droit parce que c'est la justice nde tombolaka mboka to ekolo. Vandisi justice. Na armée azotia déjà ordre par des réformes. Mais bazo vandela ba réforme yango. Na yokolo ba présentation de celle. Donc otali dossier à Minembe awa, dossier Mokozamboka a pesaki. Dossier à fermeté à Papor, dossier Mokozamboka a pesaki. Gratuité et éducation. Quand même, Félix Tshisekedi dazo sama bebele ya mboka ekoka pour récupérer valeur nango, dignité nango. Auto loba ukindo avanda na Goma pour na kotala makambo ya réclamation à population. Oui, bien que. On a une promesse stérile parce que Mbali Bosso Mokonzi Mboka a mokano te pour la likambo taliba est et puis ceux qui ont appuyé en biso to kamwa pour les lo ku moko ya mboka ezo lobiku insécurité longwa esengeli présence à chef de l'état bongo bisika nyoso yo donc ti to koma so na peste TV to za insécurité Mokonzi Mboka ko état major là. Au moni d'abord ezalaki promesse électorale. Faut que bossa nate ezalaki promesse électorale. Et puis par rapport à Zozo ya musika, oui bien que Mobutu alors qu'il était na front yimoko. Keba Mobutu alors qu'il était yimoko na Kamanyola na front yimoko Mobutu tenue militaire. Donc tant Mokonzi Mboka lui non rapport ba pesanga na za pembe na tala na partager na population. Au contraire, il faut acclamer qu'on mette les maboko pour aligner accomplir promesse électorale nae. Pour assez atteindre déjà état-major avancé, oui bien go. Kuna, mais est-ce que Moussa Ngezo Salema, après réforme à Sali, Alinga Monango, na miso, je crois qu'il faut l'encourager, les féliciter. Quand vous parlez d'un social, social est à 0, 2 ans après, il faut qu'on termine par rapport à ces dossiers. Social est l'obésalité. Et c'est moi, quand vous êtes en mesure de répondre à la désirata et à peuple. Likamboya passeport, j'ai reçu les députés qui a interpellé d'ailleurs à Salaki motion d'actualité et question d'actualité pardon et pas à Maman Toumba. Bien qu'en Assemblée nationale va bloquer un bangue ça matin. Likamboya go passe, makamboya dollar, peu ba besoin à bongo na bongo. Bref, je parle du social. Social il y a bateau 2 ans après, opposition bino bobundaka bolobi bozana kisi ya ko changer mboka. Lelo bokomi ne sika 2 ans où bateau bazoli ate, situation a komi très chaotique, ba avancer à gratuité, je suis d'accord. Makambo ya justice, c'est bon, on va en parler, mais likambo ya kolia, agriculture, père élevage, bateau za kolia ate, likambo ya douane ezaka likolo, insécurité zo continuer. Le social il y a peuple zéro. Landanga na bokebi. Na uti ko yebisa yo que Mokonzi Mboka naza porte-parole na été naza na cabinet na été mais il est dans la philosophie et dans la vision du peuple d'abord. Et moi je suis dans la vision du peuple d'abord. Donc nazo comprendre politique naé, vision naé. Au moment tata on a minembe alobaki une parenthèse abi la norme suprême et ça salut du peuple. Pour na koyebisa que na yango na annulé. Ça yango yebisa que non volonté à vision à peuple d'abord, il faut qu'on passe ça eyano na passe à population. Kolia, misala, sécurité. Mais chef de l'État a un premier ministre, a une majorité au gouvernement, a une majorité parlementaire, c'est-à-dire l'ingolo banini. Na gouvernement Oyo ya Mboka, Kabila a 65% des ministres. Cash a 35%. Dans les 35%, l'UDPS n'a que 20%. Sur les 35 là. Donc, à quoi Mika nous combien ça zoa, mais basale les angoté. Alors qu'il y a la coalition. Vous allez comprendre. Mais yo na yebisaki yo que Ngai Frank Diongo. Expérience est mouké na ngazana ngo na bitumba. Otobanda depuis 90. Parce que je sacrifie ma vie pour ce pays depuis 90 que je me sacrifie pour mon na bundela mboko. Moi expérience est mouké na zanango
démocratie oyo Tshisekedi le fils a incarné na dictature oyo M. Kabila a incarné na ma expérience sans nango eko bala na te ata libala ngo ezali bala ya mbebo ya mozindo ya motema. C'est-à-dire au condamnera Félix du fait que ça la coalition na Kabila. Na condamné Félix à cette coalition na Kabila, mais dans ça Félix il faut akabwana na Kabila porte malheur à Congolais. Mais Félix c'est ça lobby ka okabwana na Kabila te. Pourquoi yozo continuer ko pesa maboko na moto ya boyitoli na yo? Aboyitoli te. Est-ce que tali comportement ya Félix ndenge azokamba mboka? Omonite kazo zela azana logique ya peuple d'abord. Nasa ibsabino un jour ici. Bato Kabila balobi Félix azama B azoto s'accorder pour nani bango azoboya bakabwana Félix te. Na pas sur l'inverse non. Oyebi ki na libala ezaka mumbai modol baka divorce ça le maté. Moi si pas le baka na boyi na kei. Tokozong na magambo na kotali soke non, il faut encourager Félix Tshisekedi, ko soutenir yé azamo na Tshisekedi jamais à contraire mboka. Omoni soko otali discours, otali comportement ya Frank Djongo, Papa Tshisekedi, Kyungwa Kumwanza, par exemple. Au que nous avons un langage direct, radical, cru. Mais Tshisekedi, le fils, c'est ça que les gens ne le comprennent pas. Il est stratège, il est diplomate. Et la diplomatie, les gens pensent qu'il est faible. Mais nous allons tous, Ezala Bissot, Ezala Yé, on aboutira au même résultat. Le mal du Congo, c'est Kabila et le FCC. Mais c'est ce que je vous ai dit, honorable. Vous en comprendre, aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le problème est que la moine Etienne Tshisekedi. Le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, Félix s'est vu pris en sandwich. Il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir. Il faut admettre 4 mois avant de faire mboka. Yoza mobange ou yebiswara mboka. 4 mois na kati ya mboka oyo. Passeport ezate. Non, pas ce exemple. OK. Naza ministère naza agent ministère té. Combien de fois oyebi que ça ordre par exemple que telle situation soit payée et que mise à finance à l'angoté. Tu as vu les ordonnances au débattre au son moment les premiers ministres qui s'opposent à l'ordonnance de l'État est-ce qu'ils ont vous voulez que tu sais que à Tumbambo Kambalamoko? Non, non, vous êtes dit Naya Tumbambo Kambalamoko. Stylo rouge. Témoin. Tu sais que il est diplomate, il est stratège. Témoin. Il a été impatient, il a été imprévisible. À Tumbi Mboka sa patience. Très bien. On verra. Il n'y a pas de problème. Je vais vous lire les informations du jour très rapidement. Mais jamais Félix a voté les Congolais. J'invite tous les Congolais à faire confiance. Voilà ma kambuyo lobby Togotala 2023. Mikole komi ya kotanga 2023. Kabila yo n'est pas kingwa. Comment tangela bino awa? Azotangela Félix Tshisekedi 40 plénières etikali. Mais yo peli sous. Il faut pas qu'on soit exemple à Mabi. Nalanda la vidéo yango. Nalanda la vidéo yango. Babi etikali 40 mois. Ti le 18 à Kabila zaki na gouvernement a évité que 1 mois à 4 conseils de ministres. Boniko, Bayebise, à l'obé tirali combien de mois? Mandat pour 5 ans ici là. À l'obé 40 mois. 40 mois, Kabila à l'obé 40 conseils de ministres. Voilà un monsieur qui était président. À un moment donné, à Koloba. Non! Boniko, 40 mois, c'est 40 conseils de ministres. Donc si Kabila a commencé à Kokata, mandat de la Première République. Dès la côté, il a fait Kozongate. Bossola la politique, lundi 19 octobre 2020, information du jour. RDC, 23,8 millions de dollars consommés par la présidence en septembre 2020, budget. RDC,
La primature a consommé 6,1 millions de dollars en septembre 2020. Toujours budget. Maniema, des anciens députés sollicitent la médiation de la société civile dans le dossier de détournement de leurs indemnités de sortie. RDC toujours, le CAC plaide pour la convocation d'un dialogue par le chef de l'État pour sauver la nation en péril. RDC. Le centre Nganda a refusé de soigner Samil Jamal. Ça, ce sont des avocats. RDC, proche du fait Monseigneur Moulumba. Docteur Bruno Miteo, nouveau chef de la maison civile du chef de l'État. Début ce lundi de la grève des enseignants du CIECO et Sinecat. RDC, les explications des Roubaix-Rois vivement entendues devant les députés ce lundi. On dit que classe saison est dans le bana, bagotanga te pour enseigner baboina bango. Très bien, il faut y rappeler pas si les cambo gratuito comme ça qui a bana bagotanga te, les cambo zate. Le gros le son dimi c'est un affaire d'échec. C'est déjà un affaire d'échec au gros le bana. On est na ebio, ndero sur le bit. On comprend que bana bazongi classe. Non, na lobby hein, okutuna na webisa yo. Ndenge yo zalela. Olinga ko zelate et c'est kotio. Toko tana mangamo na bengela ki. Affaire coup constitutionnel. Félix Tshisekedi apparemment veut passer outre l'Assemblée nationale. Mais zonga swapita na suka. Tika toko tala mangamo. Zonga na ngona suka. Wane se kotio na nzoto zanzube. Zanzube se kotio. Bana bazongi classe leo na tongo. Bazongi classe. Nana kotangisa bango. Félix Tshisekedi apparemment alingi ko passer outre l'Assemblée nationale et le Sénat. Qui, selon certaines indiscrétions, va bloquer prestation à serment à un nouveau juge récemment nommé par la Cour, à la Cour constitutionnelle. Selon Tambwe Mwamba, na Janine Mabunda, bangomi balé, bazako loba ke batika li fidèle na ba texte. Ce n'est pas question de bloquer, ils n'ont aucune intention, mais baza ba légaliste, bazo respecter de ba texte. Nazo tuno mituna mibale, ya liboso. Honorable Franck Diongo. Mobeko likunzi ya mboka elobi nini pona makambo etali prestation ya serment ya bajiji. Est-ce que Tambwe Mwamba na Janine Mabunda baza penza ba respectueux ya ba droit ya ba texte ndenge baza ko loba to ba keli banda to mobeko lobi lolenga musoto epesi mango raison. Ya mibale sous quel format se déroule la cérémonie à prestation à serment ba juge na cour constitutionnelle. Mituna mibale yango. To ali bosso. Sans Mukonzi na bana mboga nyonso bazolanda balandanga na bokepi na kopesa yo moko ya mbutina ya nula otanga mobeko elobi nini. Très bien. Ozui intitulé mobeko oyo pe otangi article 10 nango avana ya nula bamona eza loi nini likambo zate ngana kotanga na ozela pe ya gratuité tango pesa ngape na kotanga. Journal officiel de la République démocratique du Congo, cabinet du président de la République. Loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ok. Yangote. Yangote. Tanga sur article 10. Non? Article 10. Mobeko numéro 13/026 il y a 15 octobre 2013 où Italie organisation na fonctionnement il y a cour constitutionnelle. Lenge ya kutambusama. Lenge ya kutambusama. Il y a cour constitutionnelle. Voilà. Le lenge makambo sengeli ezala. Article 10 nango elobi boni. Zomi. Avant d'entrer en fonction, les membres de la cour sont présentés à la nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et les conseils supérieurs de la magistrature, représentés par son bureau. Il prête devant le président de la République les serments suivants. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité. Vers la fin. Les présidents de la République leur donnent acte.
mokonzi ya mboka nde azopesa bango acte ndako ndima ke prestation na semaine na bino na ndimi yango. Bon, elingi koloba nini mpo na yoka ne bandele awa na yoki changa poto na badaoza trouble na mito ya bana mboka. Eloko ni bana mboka bakokanga ya liboso Tambwe Mwamba na Jani Mabunda esengili bakanga bango bazo tia désordre na mito ya mboka, balimba tia crise na mboka, place na bango na boloko. Tambwe Mwamba na Jani Mabunda place na bango na boloko. Eloko ya liboso sango na mokilo mobimba article nini oyo epesi Tambwe Mwamba na Jani Bambunda ke baza na compétence ya kotala ordonnance ya président eza malamu ou eza mabe bazu pouvoir yango wapi? Eloko ya liboso yango wana oso yoka na mokili mobimba ke non parlement moko na mokili eso eboya ordonnance ya président calcul nyonso eza positionnement ya élection ya 2023 pour baluka ndenge ya gérer cour constitutionnelle et dans le ya justice indépendante. Tout ce qu'ils disent là est politique et dans la base juridique. Parce que la personne article la prestation de serment, ngana yelo yanguti. Tant que Sabine Confrant Jong amène la recherche sur la question congolaise, ils allaient pour na sakanate. Yami balé. Donc bazana libunga, bazana talokuta, place na bango boloko. Yami balé. Makambo ya prestation de serment tango tokomaki constitution na mibeko eza nini? Omoni d'abord na cour constitution ndenge ezalaka wana eza 9 juges. Na 9 juges wana président de la République akobimisa misato. Assemblée nationale Sénat au Parlement akobimisa pe misato. Conseil supérieur à la magistrature, ba magistrat bango moko akobimisa misato. De 3 épaissi 9. Alors, pour pas prêter serment, d'abord, procureur général de la Cour constitutionnelle, tant qu'on prêter qui serment, batuna ki bango, baboya ki to bandimaki, procureur général de la Cour constitutionnelle a prêté qui serment. Kaka na parlement, yami balé, sikoyo. Tango bango 3 na bazali nommé. Bazali nommé une ordonnance, il y a président de la République. Alors, pour nous prêter serment, bakosa ndengeni, pour que la ndé pèse la ndeni. Nathalie sur que bango misato. Oh, bazali nommé siko par le président de la République. Bako prêter serment mercredi oyo. Pour nous que ça tembe mercredi oyo na parlement. Oyo kaki conseil des ministres. Il a déjà premier ministre yo oza muto FCC yo na ministre délégué ministre chargé avec ça ba parlementaire bozo ba disposition nyonso pour prestation de serment et kozala et comme décision de sachant que le premier ministre azo agir en élection ya ko komater non la nananu yo ko katanga na sika pe na peso mituna donc monde sur la peso mission faut la peso mituna mais tika na c'est non yo pesi eloko tika na peso mituna. C'est vrai que le chef de l'État, le Conseil des ministres, a instruit le Premier ministre. Mais on a rappelé que le Premier ministre a agir en électro-liberté. Ça dépend de la famille FCC. Il faut retirer l'hypothèse au cas où à désobéir sur instruction autorité morale. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut fongoler le quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Non, il y a la bokebi. Je crois qu'il faut dans la philosophie avant dans plutôt pas tout comprendre. Pourquoi il faut président de la République azwa acte ya serment andi mateleka po bakola pandai liboso nae na prestation de serment ya ba juge constitutionnel étape mibale. Étape ya liboso bako présenter ba juge et pas la population donc à la nation ba présenter bango pona nini devant bureau et à conseil supérieur à la magistrature. Parce que bango pe batindaka batu misato pona nini devant l'Assemblée le Sénat et ça congrès pour dire que non Mabunda a convoqué réunion et Assemblée nationale
to tambouement ba convoquer réunion ya Sénat to congrès eza session parlementaire té. Vous allez comprendre, ni Mabunda ko convoquer décision va prêter serment, ni tambouement ni bango se ensemble comme congrès ezaté. Motazo organisé prestation de serment, ce n'est même pas le premier ministre. Non, ce n'est même pas le premier ministre. Motazo organisé prestation de serment. C'est le protocole d'État na kombo ya mokonzi ya mboka. Donc c'est la présidence de la République. C'est le président de la République qui organise à travers le protocole d'État de la présidence de la République. Donc, ndenge zaboy, Tambwe Mwamba, Mabunda, tous les députés, na yoba ko invité sont des invités. Pour nous yoka makele lokola soko Tambwe Mwamba yete serment ezate. Soko Mabunda yete serment ezate. Soko bango ba bengi cité assemblée nationale non. Donc baza ba figurant. Ba figurant ko tout est invité, d'un invité peut accepter ne pas revenir. Mais problème les en ezani. Lokola conseil des ministres ezali kolo ya premier ministre et que sur l'instruction du chef de l'État Mukonza Mboka ba yebisa premier message à disposer c'est-à-dire que yebisa batunayo yona bango boza côté moko ba fungola salle ezala ouvert disposer dans la salle de congrès de sorte que sécurité nyoso ezala pona président de serment ekosalima ngana yebiso que président de serment ekosalima mercredi. Donc premier ministre andimate Mabunda andimate Tambwe Mwamba andimate prestation de serment et kosalima na palais de la nation, pardon, au palais du peuple. D'ailleurs Kabila zoko sa na palais de la nation et kosalima na palais du peuple mercredi. Donc wana il faut que souki ça comme ça battle misa sanza de tout non le soleil va s'arrêter bouté à midi pression de ces mercredi boutou et à midi wana eza distraction. Donc pour nanini il faut batwana ba député ba sénateur bazala invité bazala ça dit qu'ils a au moins le code na parlement ndenge za na parlement ezalaka sur les 3 ya parlement ezalaka D bautaka na assemblée nationale moko autaka na sénat lokola mungul ozomona appelle cet exemple lokola les juges mungul ou azaki en CPG c'est la maréchal azaki sénateur tango balongola ki président professeur Vundawe na cour constitutionnelle batindi na monsieur Kabila na conseil d'état na pesa ke ordonnance na awa mungul azaki sénateur akomaki déjà juge na cour constitutionnelle ozomona auti na sénat lokola bokona azaki député na biso député bokona auti na assemblée nationale akomaki juge na cour constitutionnelle. Donc eza malamu que tango ba présenter bango bauti na sénat bauti na moto biso na assemblée nationale to misaki moko na biso yango yo to misaki ye to moni eza ye na sénat moko yo bureau ya conseil supérieur à magistrature biso to bimisaki magistrat tel lokola Ubulu par exemple Ubulu par exemple bazalaki bautaki na conseil supérieur magistrature ozomona ba magistrat de carrière wana de symbole kaka bazala on les présente exacte que non il faut ne ba pas son opinion lokola esengeli congrès ebengisa il y a pas question à congrès exacte même ordre du jour exacte même quorum exacte negeza boye même si c'est un député un sénateur parmi les invités au baillet président de serment mercredi eleki on verra le mercredi ce qui va se passer on verra le qu'on a douté ça mais ça on a comprendre président république azo ya mercredi pas prêter serment nana koboya yebsa nana koboya tokotala mercredi tika tokotala mercredi soki salami tokobeta mabo eza soki te soki pesa papa tokotia soki ekosalema soki ezala tokotala nakotia tembe mokonzi ya mboka esalaki bambala ebele pa kokisi te tobandaki na assurance tokondimaka boye te toza na église te tokotala mercredi topusana awa nalobi ana eza alleluya amen wana nde yo lobi na église na yo mpo ozote yo beyo moko mondimi obeyo moko donc cacophonie landa nasukisa donc mituna ezali ti ocomprendre sikoyo te nayoki ke na fungoli trouble au désordre au Tambwe Mwamba na FCC na jeune bamuna bazosala baza na compétence moko te ya ko discuter
ba ordonnance à président pe ko boya pe depuis besoin de courage il y a un président que non ndenge za boye to yebisi nous respect le texte alors ce que texte est lobini so baza attaché na ba texte texte est lobini tout ce qu'ils font là ils ont manipulation politique mensonge lokuta manipulation pe esprit mabe mais Kabila bango no opposition na bango non concepteur ya tout ces bloqué là ils a Kabila pour azolo kanzela na kokota pa zonga kozonga te. Très bien. Cacophonie observée d'abord na sujet. Il y a une nomination à quelques juges et ensuite il y a une prestation à serment. Bato musu batali mo musika alobite ezali maeli ya ko bombana. Yo bomba kate na asilo bimsa vérité ngo po yo na yoka bomba te. Babi maeli moko bomba mina kati Félix Tshisekedi ndazo tendre piège pour la dissolution du parlement. Non, non, ils ont pu jeter comme tel. Au moins, n'a personne d'acquis. Tant que le Conseil des ministres est décidé que le Premier ministre, parce que le Premier ministre, le ministre chargé à Parlement, bango nyon somi balé basa bato FCC. Bomi bongisa, bomi lendisa, de sorte que, prestation de serment, bo assister protocole d'État, président de Salima. Bon, ce ministre, premier ministre Assali est le côté. Ministre Assali est le côté. Et puis, Assemblée nationale basée disposition T. Prestation de serment, et que Salima, mais tant que Salami sans concours na bango, volonté na bango, mais établissement na Sabino crise ezali entre les gouvernements. Pas seulement au sens élargi. Les président Yemoko, maintenant président, n'a ministre. Non, conséquences. Mais dissolution, mais c'est quoi ça? Dissolution, Yangwana. Mais dissolution, Yangwana. Schéma, Yangwana Félix. Schéma exactement. Alors, ce que ça Yangote, alors, Bango va s'impliquer. Na comprendre. Bango va s'impliquer. Mabunda, Yoka Magamna Lobia, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Bango va s'impliquer. Mais comment? Pourquoi j'ai posé cette question? Mais crise est ça, non? Je précise. Alors, si on va s'impliquer, parce que, à ta basale angote, président de Somi Salima, en tout cas, pour n'engager, si on va s'impliquer, le coup la crise ango est umeli, et umeli, crise ango est umeli, et les moyangos, on a pas mis bilimou mususu, en tout cas, pour n'engager, président de Somi Salima, mercredi, jeudi, dissolution. Très bien. Magabo ezo sala mo ezal rola ndeto lo bakaba futelo minerval mais babo yota ozwa pour ba panza sa ngotanga raté. Donc il faut yeba ke soki bo répondre te des avantages ezali. Soki peut bo répondre à un certain moment ils avantagés mais côté monsieur pe ko zala moi trahison. C'est à vous de voir mais je pense que ba loi n'est comprimée. Hein? Botere mboka, c'est ça, batrahi mboka. Ba trahi mboka te. So ba répondre ba trahi mboka te mais peut-être désobéissance par rapport à l'autorité morale. Hein? Alors on va revenir, il y a pas de problème, on va revenir. On va revenir, qui vivra verra le mercredi. Est-ce qu'il y aura prestation à serment ou pas? On le saura. Marche des élèves. Il y a ça, nana coupé qui s'appelle. Papa, Olobito Zela. Nana coupé qui s'appelle. Olobito Zela. Olobito Zela. Nana coupé Zela, n'a informé. N'a Zela. Mercredi ou pas? Mercredi est cause à la prestation de serment. N'a parlé du peuple. N'a parlé du peuple. Bandaire ni nous a la information. Ah papa, n'a émission. Toro Zela. Alors, marche des élèves. Bana, les loyaux, depuis les 12 wazonga qui bana barotangate. Les lois bana babimina balabala les lois na sosimat pour comment na bino moko TV za radio te bana bake ko ganga po esengeli batanga gratuité enseignement likanisi malamu na ibandeli mais peut-être ba mécanisme et accompagnement Willy Bakunga a ozomona na ten examen d'état mona na ki mingi ozomona na mingi na période d'examen d'état siko bozomona na te yo na vis na yo Didier Boudim na tene de la Gombe ba fourniture scolaire na ba classe eza ya kokanga. Ils ont 3 salles. Nous avons enquête, nous avons 3 dernières salles. Ils ont bloqué biloko na kati. Il fallait pas kabola on étendit un territoire. Si les lona no bokabolité. Et aucun des jours ni na habité. Je me suis renseigné à tenir bana ba classe wala ba go exploitant côté, mais en même temps bino boche biloko na bino na kati. Nazo ka passe so biloko wana ba ko teka ngwa na Kinshasa, to ekokome la bateau ezali destiné pour na bango. On va suivre d'abord cette marche ya bana Léon Tongo na qui passe. Ce qui bana na 2 semaines après on va komi ko ça la marche. Président Félix Tshisekedi talabana na balabala. Willy Bakunga talabana, Didier Boudimou talabana, gratuité yango ekomi ko bela botala, izala koma botala na bana. Une semaine après la rentrée scolaire édition 2020-2021, le constat est décevant. Les élèves déplorent du fait que depuis la rentrée des classes, aucun enseignant ni professeur de classe ne les enseigne pendant les heures de cours. C'est lundi 19 octobre
Au collège Saint-Georges à Kitambo, les enseignants ont renvoyé les élèves à la maison. Selon eux, ça fait plus de 5 mois qu'ils n'ont pas encore été payés. Les parents trouvés sur place n'ont pas manqué de déplorer cet état de choses. Gratuité, toboité, alobaki gratuité, mais gratuité en to mona, au lieu de avancer, toza ko reculer. Toza ko reculer, toza ko avancer n'a rien. Par rapport à ndenge toza ki ko foot à liboso, oui, il y avait quelque chose au moins que moi na kei. Oui, moi nazotanga cours ezopesa ma école Saint-Georges ezaki école moko de qualité. Mais ce que biloko to comme komona oyo banda gratuité bandi en tout cas rien ne marche. On a pas remarché to lobby que non ventre créé na point d'oreille. Ceux qui parent foutami malamu. Hein? Moi na kozala malamu enseignant kozala malamu. Ventre créé na point d'oreille papa. Toro balikambo na sonité. Ceux qui enseignent ko futama bien, moi na kozala malamu, école kozala malamu. Ceux qui enseignent futami mabe. C'est l'enseignant qui est à la base de l'éducation Yamboka. Député avant comme député, c'est l'enseignant. Président de la République avant comme président de la République, c'est l'enseignant. Les élèves de la 5e et de 6e des humanités des différentes écoles de la capitale ont bâti le pavé de quelques avenues de Kinshasa pour exiger la reprise des cours et le paiement de leurs enseignants afin que les choses reprennent à la normale. Nous sommes là, direction vers le bureau du ministre, parce que ça fait pratiquement une semaine. On n'étudie pas, on vient à l'école, on est férié, les professeurs ne veulent pas nous enseigner parce qu'ils ont fait 7 mois impayés. S'il vous plaît, monsieur le ministre, essayez un peu de nous comprendre. Nous sommes au 6e, nous sommes très en retard, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur Bakonga, faites quelque chose pour nous, faites quelque chose pour nous, monsieur. S'il vous plaît. Nous sommes venus marcher et plaider le droit d'étudier parce que ça fait une semaine qu'on n'étudie pas. Les professeurs viennent mais ils n'entrent pas en classe. Ils réclament une augmentation de salaire car ils viennent, ils ont envie d'enseigner. Mais comment ils voudront enseigner s'ils sont mal payés? Ils ont des salaires presque dérisoires. Ils n'arrivent même pas à nourrir leur foyer. Ils n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. Ils n'arrivent pas et ils ne nous enseignent pas. Et si on continue comme ça, nous allons tomber vers une année blanche. Et l'année blanche, ça ne va pas toucher que les écoles catholiques. Ça touchera même dans le secteur privé. Et ce qui énerve encore plus les enseignants, c'est le fait que le ministre ne fasse rien pour eux, le président ne fasse rien pour eux. Une question se pose si la gratuité de l'enseignement de base a encore sa raison d'être. Très bien, merci. Vous allez réagir tout à l'heure, je vais lire un truc. Moi, nazala nomuke bomazolo ba français bien. C'est-à-dire si akomi pe na institut supérieur aux amaram. Poso kotia mikolo bazalia pembeni na biso. Ah! Scandale à l'enseignement supérieur et universitaire. Dossier IPEN. Na kozonga lobby dossier spécial IPEN. Les D6 et les gradués nommés assistants par les recteurs de l'IPEN sous la bénédiction de Thomas Louaka. Incroyable mais vrai. Pendant que le président Félix Tshisekedi se bat jour et nuit pour le redressement de l'enseignement en République démocratique du Congo, les recteurs de l'IPEN, les professeurs Massamba Nkazi, Angani, orchestrent un désordre incroyable. En effet, l'Université pédagogique nationale IPEN a un nombre de personnels qui s'élève à près de 3615 personnes. Étonnement, pendant l'état d'urgence, le recteur de l'UPEN a pris plusieurs décisions illégales et antidatées en engageant plus de 3000 agents en violation de la procédure. Tous ces assistants engagés n'ont apporté aucun dossier et même des D6, des gradués, des licenciés qui ont terminé avec des 50% ont été nommés assistants. Certains ont terminé dans les universités et instituts supérieurs comme Croix-Rouge, ISIPA et autres. Selon les informations de Bossolo, la politique officielle, il semble que plusieurs personnes nommées assistants l'ont été sur base de corruption de $200. Toutes ces différentes corruptions se déroulent dans les bureaux du recteur par deux agents. Les détails à lire sur bossolo.cd. Si les informations, j'en avais parlé la semaine dernière, ce qui est information où ils allaient vraies. Parce que nous avons suffisamment des éléments. Je vais en parler demain avec plus de précision. Recteur Yahi Pen, il doit répondre.
Mais Benga est invité, je l'ai appelé au téléphone. Benga y a répondre. Bengi na téléphone était Benga y na plateau. Et tout n'est mitino. Na Bengi est plateau. Mais alors, yo za mon na bureau na yalo. Mais alors, recteur a écouté. Soka yete yo kitako na moko tout na mituna. Recteur ayo. Pourquoi zoki ma téléphone? Pourquoi ningo yate? Grève yangwana bana bazaki na balabala. Lecture na yo moboti. Bon voilà. Oyebi sango pourquoi na répondre kité parce qu'on a ça mbébélé à Goloba. Oyebi l'éducation des bases et avenir ya mboka. D'abord tango on a constitution oyo tango toloba qui était et enseignement des bases et à la pamba pourquoi? Et à l'ingité au Kabila boya qui pendant 18 ans. Au président Félix a perçu exécution en go. D'abord tina gratuité ezani. Classe ezo coûté cher. Bato bazo futa mamabe. Mais bana oyo babotami basenga kite babotama bana ba pauvre, bana ba soda, bana ba policier, bana ba chômeur. Parce que tina école primaire eza koyeba kokoma na koyeba kotanga na langue officielle pe na langue ya école na bino loko na bana Kinshasa tina école primaire ya liboso mona ayeba kokoma na lingala ayeba kotanga na lingala ayeba kokoma na français ayeba kotanga na français ya mibale ayeba kosala calcul donc na yango ata mwana kotanga secondaire te mais pas pesa mwana chance ata kosala mwana commerce akoyeba kotanga devant likambo tina ya gratuité yangwana pona ko réduire nombre ya bano bayebi kotanga te. Donc eza eloko ya koloba lokola responsabilité personnelle ya Félix Tshisekedi. Eza likambo etali bato nyonso poko nyonso kuta na nzela complication surtout bundelongo pona pesa solution. Mbeba eza wapi? Na robanda na sema super universitaire. On mona que ba professeur à université balobaka bakoti na grève boyaka kotangisa. Vous m'avez vu ngai Franck Diongo monaka yango. J'ai amené les professeurs d'université auprès de Mokozamboka pour éviter année blanche. Les mêmes jours, ils ont professeur à UPEN, ils ont professeur à l'université, basona Mokozamboka dossier ilandami tilelo et à la UPEN et à l'université de Kinshasa ba lever grève. Donc na université année blanche exatée. Mais démarche à Salamaki, ministre et enseignement supérieur à côté de la démarche en côté. Donc volonté est à awa sango. Il y a des dossiers nyons au Félix Akozwa. Population bakon dimaye bato a Kabila na ordre a Kabila botia coussin botia sete botia bouton et simbate pour population ba boa kisaye yango nde bakiti si le ko na enseignement supérieur Tshisekedi a longi grève eza levé bien que ba exercice na bango nyonso sali esilité il faut Mokozamboka azwaki engagement abakisa parmi ba conditions na bango mususu à résoudre yango mususu ko la trop perçu $3,000 $3,000 au bazo senga oyo ba enseignant na ba voiture ba sombaki l'état atekeli bango ba voiture l'état a kati $3,000 ko leka wana Félix aza président ça c'est Kabila Matata et tout le monde nde ba professeur bazo senga Ozolanda $3,000 à trop perçu au professeur université bazo senga eza mbongo na bango basengu tu l'état pesa bango mbongo na été mbongo na bango l'état kataki eza lokola otekeli mutu voiture na 10,000 au kati 13,000 papa au kataka 13,000 ils ont 3,000 bano bazana balabala ils ont bana enseignement donc landa nanu na bandi nanu otomela na makamwa minembo pona kozonga son enseignement primaire et secondaire ou technique c'est la même chose enseignement supérieur ministère FCC a bloqué à l'année grève et salima année blanche dans l'université kuna ba échoué awa sikoyo na secondaire FCC oyo ma baba nouvelles unités te ba engager batu oyo banité donc nous sommes en volonté à bloquer président nous repère ça ba parents na ba enseignant garantit que Félix Tshisekedi chef de l'état a se pencher na effectivité à gratuité ya école primaire ndenge za mona secondaire année blanche kozala te Mokozamboka azastesi
ako s'occuper nango classe ekozala mala bassin bakotanga bakotalisa makambo na bango pona kopesa mbiyano na l'exercice na bango. Les enseignants ont raison ya ko réclamer ba droit na bango bana pe bazana raison ya ko talisa te balingi batanga donc kozamboka ako trancher. En attendant ya pas ko en attendant ko rezata et makambo en attendant ezate yoko pesa ndoka ina aloka okosa ndeni ko ndoka aloka te ozoma te ke motema likundu posture population babo ya Tshisekedi mais population ba yebike non motazo tia bouton Kabila na batunae conséquence on va les chasser bango nyonso quand OK Big Rouge yo kotala te Big Rouge ma esili yo kotala te sikato pusa ma esili yo tala prestation de sema ma esili kaka wana tozali ya biloko ezokanga ministre enseignement ministre agit la combien azar nani ministre de justice au vice-premier ministre non azar non azar bo bikeli azar tango ayepse bouton okwa sauter okotika la kana wana très bien po sala ki wana lokwa ba ebiso lamba bien mungo komeka lisute OK lokolo longola ka muta justice donc ça dit auto ngam la longoli te mi pe longoli affaire minembwe Azaria Suruberwa azo répondre lelo ndenge toza na 13h Azaria Suruberwa dans 1 heure et sengela répondre na mituna ya ba élu nini tokoki ko retenir na feuilleton ya Azaria Suruberwa bato na bato ba pesi ba interprétation ebele il faut tozela nini feuilleton ya Ruberwa lelo non ngai makambo ya kotala oya koloba te parce que j'ai beaucoup de regrets na ndimaka Ruberwa te ka koloba vérité olobi na ndimaka Ruberwa te ka kozoba bosolo donc na kozele pa ya malonga azamo sal na nzambe na ndimaka te kaza chrétien excuse-moi wanza vie privée awa na yemamba mboka vie privée ya mutu te ngai neza boye na ndimaka te Ruberwa aza chrétien oyebi ya liboso oboy ko ndimande kono congolais tokei kasi landana oyebi que na sala ba recherche belé oyebi que na kenda ti Lubumbashi na comprendre makambo ya Ruberwa pour mener ba recherche tu na université ya Lubumbashi et là qu'il faut koyeba moi histoire moké pour comprendre mamba minembwe parce que ba recherche nyos na sali tisiko na suki sina noté il faut pas botter la Ruberwa nationalité congolaise il faut pas botter la nationalité congolaise ou basé par acquisition. Pourquoi? Et là quoi liboso oyebi na yebisa ki yo awa que na Sun City ba pesaka o bango nationalité congolaise ou to signa mais problème est anini histoire ya mboka basakana kana ngote il faut la vérité d'abord Ruberwa comme mutu prenons les cas de Ruberwa comme mutu ba recherche nyonso olungai na sali Ruberwa azalaki na Lubumbashi président ya ba réfugié rwandais na université de deux na ba recherche yango Ruberwa abotama na Rugezi na Rwanda na ligi mutuna ya ko contredire benga ke na lobi bonga ko contredire yango a benga Ruberwa ya ko contredire yango a ya misatu batuna ye parce que na ba recherche oyo nga na sali ti na komi na ko découvrir même officier à protection ya ba réfugié oyo azalaki tango Ruberwa azosenga asile na yango donc batunaka ye oye na Congo koluka dans Zaire koluka nini alobi ngai naza tusi mais abjalima nazo bema batusi aboyima para na nga nyonso na yango nasengi protection ya ba réfugié oyaki ndenge nini naza kwa na mituka nazo ya train parfois nazo tambola makolo wapi ba bagage na yo naza na bagage te on a ba question batunaka Ruberwa yok salaka ba recherche na bato au Conseil des Nations Unies pour le réfugié ACR donc na yango il faut bisoto za na bokebi nazo zo mambetali minembwe mais esengeli que na 1 plus 4 d'abord oyeba
Pourquoi il faut avoir Robert en nationalité? Ata bazou nationalité. Parce que ti Maréchal Mobutu a koufi. Ba pesaka bango nationalité liboso. Mobutu ko signer ordonnance ka annuler yango, il faut mutazo en nationalité yemoko. Na San City lokola basaki bitumba prime à la violence. Rapport de force. Rapport de force ba contraindre biso to signer ba comme congolais. Nationalité d'acquisition. Ba origine nyonso a dossier à Rubero à l'université zana on a yipsibinoa na Rugezide ba dossier na origine nyonso za bongo. Mais so to tchena mukuse bano Rubero aboti abaza ba congolais. Landana nutata. Oyebi ke professeur Mulongo na 1+4 azalaka secrétaire général académique ya université ya Lubumbashi. Na ba recherche na sali ministre enseignement supérieur université azaki à RCD. Tango ya lobi ke pona ba recensement le cas Rubero azaki réfugié rwandais pour approuver qu'il est congolais il faut azwa bato 4 ici ka azali balongo la ye musala kende Lubumbashi na peso kombo professeur Mulongo ya université de Lubumbashi tilelo azotangisa a perdant musala pour il a dit la vérité que Robert était un réfugié rwandais a talisi ba dossier nae. Dès la recherche dans la on a publié certains documents, on a gardé secret jusqu'à maintenant pour confirmer ça. Donc, et là qu'il faut ba congolais ba banga ezani pour ba keba. Oyebi na Yougoslavie, ba albanais bazaki ba réfugiés na Yougoslavie. Bango pe bazako senga mabele. Tango ba sengi mabele, concernant dans les années basi ko sala Kosovo, Yougoslavie et Tanzanie. Les Balkans, aux balkanisation, et manda konati. Donc, alors, situation où les réfugiés sont à Mabele, il faut que l'andelango na bokebi. Pour na kozo na minembwe. Wana pesibino, ezati que Franck Djongo, ba recherche na ye, a yipsi le côté, na kebi sibino, botala na Yougoslavie. Ba recherche na yo, reconnaître que Rubero aza congolais, wana eza pomte. Ozo comprendre te bazaki nationalité na makasi to même nga na signaki mais sikoyo na France ezakanini soko moto aza na loyauté na république te Robert n'est pas loyal à la nation. En quoi par exemple? Il faut baboto la nationalité. Donc après que ça sous musala te na pourquoi comment et pourquoi tous on a dossier à miner pour comprendre comment il n'est pas loyal. Est-ce que il y a un 1+4 d'abord acte 1 na 1+4 Robero azongaka na Goma pour Minembwe et comme territoire. Ce que comité bakati Goma. Moto a sauvant na 1+4. Ya liboso général Ondekan. Le gars est chef de basoda, ministre de la défense, a boyi non biso basoda to kota suma bwana isote. C'est comme ça que basoda baboya ko zonga. Nde Robero arataka kokata Congo. Il faut bilenge baibelo kwana na 1+4. Donc entre 2004 à 2006. Mais Congo katana lisusu. Donc on va ça ba M23, ba comment on appelle ça CNDP ainsi de suite. Il y a mis balé likambo ya Minembwe. Historique nango ezanini. Boke Robero arataka et comme territoire. A changer, il faut yaza la kaka na ministère de décentralisation pour aluka nzela nini bazwa mabele aza na recherche à mabele. Parce que ce qu'on appelle attendez ba pesa na sonti na Afrique du Sud na senti obiso to sinaki pana ko banga isa guerre. Ils ont la conscience té. Alors ndenge ba pesa ba nationalité ba pesa bango mabele té. Combien de Congolais basant na nationalité américaine, nationalité belge mais basant mabele té. C'est pas parce que ma personne dans la nationalité comme la droit à mabile, c'est différent. Acte 2 oyo asali mambetali Minembwe a. Na ordonnance pardon décret à premier ministre Matata. Ba signé yango pour na ko créer ba commune rurale. Plus de 230 même à 300. Tango total yango na parlement. On a ba kanga, c'est 2013, 2014, 2015, mamouze ça va de 2013 à 2015. Tango ba total yango na parlement ba tosa mibe côté parce que territoire commune rurale eko leka je crois que 5 km², commune rurale eko ça ba chefferie. Alors totali na mibe kwa na nyonso tozui 3 maladies oye pekisaki que
ba appliquer décret wana ya matata malade ya liboso eza ba bisika muso population ba boyi ba créer commune rurale le cas de minembe population bazo boya eloko ya mibale délimitation ba commune msusu minene nango eleki mibeko ndenge etesengi lokola la commune ya Minembo il faut sa territoire ya Rwanda fois 2 donc au soit mona lokola Matonge ou bien tozui quartier Ngwaka eza na commune ya Kinshasa mais quartier Ngwaka ezuiti eke kozati Barumbu ti Kalamu ti Lingwala comment un quartier et que nous les commune à Munene et puis c'est ça le basali ya Minembo Moutaza paré nango Ruberwa. Ozolanda pas seulement qu'eza bongo. Total isusu que non na problème ya délimitation di munene nango ndelo nango bache ya mibale na yusu que non et bisika muso bazo boya kosala kwa na Minembwe et puis lisusu banani bakokamba donc installation ya bakonzi. Problème owana ezo se trouver na ba commune mususu mais Minembwe malade yango nyoso misato ezakuna na bato bazo boya bazali na munene ebuki mibeko na banani bakokamba ebuki mibeko yango ndi na féliciter mukonza mboka non awa bombe ezoya awa na annule makambo nyoso oyo mbebo kabila asaki na bato na ye d'ailleurs décret oyo yango pas seulement ki ali boso oyo komona inani o matata asinyaki tango tutini makambo na parti à parlement na gouvernement là na pesi matata félicitations tango tutini na gouvernement parlement tindi résolution na gouvernement matata azui décret mususu pona ko sursoir pona ko boya bavandisa ba commune rurale wana matata aswaki na maboko tango matata akei Chibala Mova Ruberwa baye ko signer hors décret parce que bango si balé ba signer ki na Chibala signer yi moko te mais d'abord landa na so ça élément ezali au lobby ezali lokuta ordonnance wana ce qui décret Mova Sakani azalaki ministre intérieur à l'époque papa la période nazo pesa yo nga naza na ba document awa naza na document ngala na histoire oyo zolo beza bibliothèque honorable o nazoloba tikanga na peso élément okopesa nga élément na salaire erreur tangu Chibala akomi premier ministre nani nani muto azalaki ministre intérieur azalaki Shadari eza 2018 landana Shadari ayeko kende ake pona ko postuler muto atika les abasi lolongo landana ozo comprendre je vous donne la date le 20 mai 2018 je te donne la date d'être dans Bosana le 20 mai il y a un salaire erreur le 20 mai n'a pas sa date le 20 mai 2018 d'ailleurs pour la collection suspect Chibala a signé décret Ruberwa na Mova Sakani ba contre-signé ba seka mukana moko anate ba kesu ko signé arrêté interministériel Chibala pardon Mova na Ruberwa il y a des documents quelle a été la rapidité où les deux personnes ba signé décret kunana na premier ministre peuvent ko signer bango moko pour te montrer que ce sont pas des dossiers des documents officiels ce sont des documents falsifiés c'est dans les journaux officiels papa c'est officiel je vous dis que c'est falsifié OK à supposer que c'est falsifié OK à supposer que c'est falsifié. Maintenant, dans tous les cas de figure, vous n'allez pas, mais à supposer que c'est falsifié. Donc, il faut que... Donc, pour Nayo, Chibala a signé, arrêtez mon décret mon côté. Ce n'est pas un document officiel. Dans la talipé archive, il y a primature. D'abord, je me rappelle... Moi, j'ai les documents falsifiés, mais ils ont publié au journal officiel. Exactement, falsifié. Alors, maintenant, lorsqu'il y a un document, ça, il faut faire attention quand il y a des informations. Document nyonso est publié dans le journal officiel parce que moi j'ai le journal officiel. Document nyonso dans le journal officiel, même ceux qui sont à l'Okuta, est opposable à tout le monde et à la justice. Très bien. Donc, on a un lobana bana mboka, est un journal officiel à mboka, qui est dans le journal officiel ou comment on a que décret wana ou a ko lever, ou ba lever suspension est publié dans le journal officiel. Nga moko na za prêt à copier soka lelo kaka na peso copie nango. Ngana na copie, na robenga moi d'invita, je vais aller là-bas. Voilà. Les directeurs du journal officiel. Voilà. Donc, on a comme chercheur,
en tout cas c'est publié dans le journal officiel. J'ai des copies que j'ai pu vous dire. On a eu baka, quand on a un sens, on a une personne, oui, bien donc, nde ba lever, attends, ba lever, sango, tango ba lever suspension ana, ba tenir compte il y a avis, il y a ba parlementaire. Parce que ba condition les pour na kosa commune rurale, il faut payer assemblée provinciale bandima. Mais na liste au matata asala ki minembo ezala kité. Mais ah batango chiba na barugo ba ko sala ba kotisi minembo frauduleusement. Parce que minembo ezo répondre na critère té. Ya ngonde na filse mukonzambo kalbi non makamolo salamaki bambe bana sukabila sema mbitali minembo na bomi yango ti na sala commission ba yekola yango malamu total ko sala mandenge nini. Mais soko tali situation ndenge za lelo minembo ekoza la communauté rurale. Très bien. On va évoluer. On va prendre. Parce qu'au le nombre de la population étendue, donc il ne faut pas que les réfugiés au bas une nationalité à Kouzoua, dans droit à Mabélé. Très bien. Dans droit à Mabélé. Très bien. Parce que, et puis, pourquoi Rubéry doit être sanctionné? Parce qu'il y a des rwandophones et moussous. Le col a bagéné Massunzu. C'est le lieutenant général. Mais, on a défendre Mboka. Aza logique mon a Rubéry raté. Aza kutu vision moko na Rubéry raté. Donc, au cause de la thé, Namboka, on s'est attaché à Mboka. On m'a dit en France, quand les Algériens ont besoin de nationalité française, comment les djihadistes, comment ça Mboka France, Mabé, tout le monde nationalité, allez, la nationalité congolaise, pardon, nationalité française, pour l'angaï, Motulko la Rubéry n'a proposé na Mboka, la nationalité congolaise, au Azu à Kozwa. Très bien. Alors, on va prendre dernière partie avant de terminer. Salon de jeunes. Samedi, il faut encourager cette culture. Je vis quand même de jeunes travailler. Bon, bien que Baza limite. D'ailleurs, Baju Joana Oyo, une parenthèse. Oui, que Baju Joana Oyo, Baluki avocat, les deux juges là, Oyo, Banoma qui président de la République, à l'onglet, on a la Cour constitutionnelle, pour Batinda Bango na Cour de cassation. Au Baju Joana, normalement, Dengue Zaboye. Le coup, la banni va prêter serment. Il y a Sengel Mkonzambo Kazwa. Ordonnance. Il y a démission d'office na Bango pour Bakoma Bachomère. Très bien. Parce que Babou qui me bloque. Bango Moko Baboui Misala. Je parlais tout à l'heure dans le dossier à Salon à Bajen. Mais avant cela, vidéo moko circulé semaine à ce vidéo à Gédéon Kyungu. Eza Lukuta, Eza Gédéon Kyungu. Ngai pe na enquêter, ngai pe na vérifier. Na ningolo bateng na solo na vena Gédéon Kyungu. Mais Nathalie, vidéo moko bimi Gédéon Kyungu azolo bela. Pourquoi Azo continue à attaquer Katanga, Azoluka indépendance ya Katanga. Landa vidéo, on met ça à l'Okuta. Et ça, vidéo, je dois que d'abord Moutango, Balatissier Bilamba, je connais la voix du gars parce que tout ça n'a pas vidéo et belé. Mais faut tout nanga. C'est là, retourne. C'est là, vidéo, on a maintenant le déjà que vidéo, on est à l'Okuta. Mais yo, le Rolanga, le Lona yo, Motola Motaza n'a pas raison, et tant que vous avez pas raison que Zagi Gédéon, voilà, on a évité. Suivons d'abord en image la vidéo de Gédéon. On prend ça long et puis on revient ici directement pour qu'honorable appelle ça l'Icanisi. Plutôt que tu as dossier à bord pour terminer. Moi, Kambo Kyungo Mutango Wabafukwa Kanonga Gédéon, j'informe la population katangaise et le monde entier que je suis officiellement à Lubumbashi car les gens me cherchent ailleurs, m'endossent de beaucoup de choses et m'accusent de n'importe quoi. Pendant que je cherche quelque chose de très important, c'est l'indépendance du Katanga. C'est ainsi que j'invite tous les notables katangais de toutes les 4 provinces de rehausser de leur présence à la grande réunion qui se tiendra ici à Lubumbashi, dont la date, lieu et l'heure vous seront communiqués sur invitation, enfin qu'on se mette autour d'une même table pour mettre fin à notre lutte. Que Dieu bénisse les Katanga et son peuple. Je vous remercie. Pas une semaine sans que les jeunes du regroupement de l'AFDCA de Nenenkulu ne battent le pavé de la capitale congolaise. C'est ce que son président national s'est fixé comme objectif. C'est samedi 17 octobre, la jeunesse de l'AFDCA était à l'assaut du district de la Tchangou où Djolu Apangwakwa et ses bérets blancs
ont prêté main forte au bourgmestre de la commune d'Endjili, Abdul Razak, dans l'activité des célébrités du week-end, communément appelé Salongo. Le président de la jeunesse de l'AFDCA s'aligne dans la logique de son regroupement, ainsi que celle du Front commun pour le Congo FCC en sigle, qui consiste à soutenir les institutions de la République. C'est donc la raison majeure de la participation active des bérets blancs de Nenenkulu à Salongo. Comme on a vu sur l'Anjili, on a béret vert, il y a JKK, autorité morale, on a vu sur FCC. Et là, qui est un camarade il y a parti politique, il y a camarade, il y a un chef de la commune Anjili. Alors, tu fais qui te habité. Na ba commune mususu bazo tchape ba bourgmestre mususu quoi. Pona nini biso to tcha bourgmestre na biso pe poate. To kotike bongo ye mokote, yango moni que Ligue des jeunes nationale ya FDCA et kangami na ba béret blanc, na ba béret vert ya JKK yango to bito kitana terrain, to sunga ndeko na biso Anjili ponjili kulwa kimbuta oyo e benga ma Champs-Élysées vraiment à solo et que bandeko ba fêter bonne année kitoko. Il faut signaler que dans les jours à venir, la Ligue des jeunes projette plusieurs activités, entre autres l'adhésion massive de nouveaux membres. 2023 se pointe à l'horizon, à encore Djolo Apangwakwa, l'autorité morale du FCC Joseph Kabila peut compter sur la dame de fer Nenenkulu et sa jeunesse. La Ligue des jeunes de la FDCA reste confiante sur la tenue des élections en 2023 parce que Joseph Kabila Kabange a tenu promesse. On va terminer avec le tout dernier point. Fermeture ya ba port bozola na biso boche TV moko bato ebele nan na moni boyete bosola politique lo kwa boyeba ki pe sur ke fang lio mutako yawa wana bo CMC pe anko boke ko ba TV ya minene po botala bolobi yote yende mutalo baka ya ko fang lio ngango bozolingela ka nini bolingela ka nini bolingela ka nini ele mo be bozoko mise monene bozolinga ke nini o boluki ba TV ya minene bochena ba bafle ye mutako lo balelo na tongo boy. Merci pour la confiance, la fidélité na belela ki bato pour na dossier ya makambo etali il mongole na moni bato ebele baza ko se manifester. Merci na bandeko moso batindi kutu mwa misolo na bango na mona ki ndeko mwa atindaki mwa mbongo na ye moso patindaki mwa mbongo pona ko soutenir bato baza na mongole. Ça eza quelque chose ya malamu et puis bato bandimi ko salisa biso bazali na yoki motema esengo. Merci na Bedashu pone andimi sali tango yoki ka sango alili abede andimi alobite ya kosunga bata mongole. Donc équipe ezo travailler pour nango. Merci na boss Ibra na bande ko nyonso bache maboko pona kosunga mokonzi ya mboka za magicien te akosala nyonso te oyo amoni pa ko kosala pona kosunga mboka to sala ngoka. L'essentiel les ali tozo ande résultat. C'est ça la chose capitale. La date est maintenue pour le 1er décembre. Ce n'est plus pour le 31 mais c'est pour le 1er décembre. Le kola monde entier mokolo wana akundola kama etali ba personne vivant avec HIV. Le 1er décembre Bosolo la politique mobimana bato 500 personnes où elle est là déjà sika 500 personnes to la bisogno sur la sablière et za na ntsele et ko la fête monene pona 2 ans Bosolo to ko sensibiliser ba partenaires ebele baza na kati numéro ya téléphone ya Vodacom ezali soko bengi ko zo ba renseignement mais zaka 500 personnes ya pamba ne ba ko prendre part na activité voilà. Alors honorable Franck Diongo, fermeture ya ba port ngai nazo Kokamwa te Félix Tshisekedi, on sent la bonne foi à Mokonzi ya mboka. Ya moto oyo yaza na désir, mais ba obenga na français ba chapeler à bonnes intentions. Nakozwa, soki nazui bokomona. Wana za yuma zoka na ko changer a ko signer yanke. Mokonzi ya mboka décision malamu batunos ba saluer pour onatra ese koyaki. Esengeli misolo nyonso ezonga na onatra ba port nyonso kolana mana mobeko oya 1971 ekoya. Mokonzi mboka pa na conseil des ministres avanisi makita apesi 1 mois mission na ba ministre bakende ba ministre bakei mokonzi mboka zeli compte rendu que bakangi ba port 0 et logote mais mokonzi mboka apesi ba pe ultimatum c'est-à-dire asuka bakei pe 0. Comment on peut comprendre plusieurs décisions à chef de l'État, bien que vous les qualifiez d'un diplomate stratège, mais plusieurs décisions à chef de l'État et ça va lettre morte. Aza reçoit décision atikali potentiellement riche en promesses mais a commis faible n'a quoi agir. Qu'est-ce qui peut justifier cette lenteur là? Sango ya motena ya nolayo na bosanaki kopesa kombo potuna kingate kombo ya officier protection livale oyo aza ko sambisa Ruberwa comme réfugié comme nae Marcelin comme nae Marcelin Epi aza ivoirien yende aza ko sambisa comme réfugié rwandais na Lubumbashi mais lelo Ruberwa congolais bon ya mibale
makambo talisi ya Jideo Kyungu oza na raison nazo mené ba recherche belé pour na koyiba bakata katanga ba incursion eza na katanga eza nini vidéo wana l'état akondima yango te ki eza Jideo Kyungu moto nyonso ameni ba recherche ya honnête ya siri lokola Frank Diongo ba incursion ezo salema kuna eza toujours manipulation ya batu oyo bani ba déstabiliser politique kepe vision en chef de l'état. Tango bazo sa ba manifestation na insécurité bazo la ta photo ya Jideo Kyungu bazo bimsa drapeau na ye oyebi ke parti na ezakuta agréé. Donc pour faire croire que c'est Gédéon, mais Félix Tshisekedi daïb qui est Gédéon té. Toyebi ba tireur de ficelle et on va mettre l'ordre de Kalamingité. Très bien. Et là on a osé raison. Donc toutes les incursions là ils ont salement toyebi ba nango ba décider nango ba tireur de ficelle et ça Gédéon. Olinga pe nazong sela yo. Kozong sangate. Te na eloko bien ko sepeli sa yo. Kozong sangate. On a pas raison pour la première fois. Kasinga pe ngina pe raison. Alors na peso raison. Bon pesa nga raison. Nazo peso raison ya solo. Mova sakani, mova. Frank Diongo azana raison. Yo zalaki na makambo wana. Ah okansaki na koanga na te, eza Frank Diongo azana raison. Mova yo zalaki, yo mova Chibal bozalaki na kati. Bozalaki na kati. Mova Chibal Rubero bino misato nde bosinyaki. Merci. Yo okansaki siko na koloba ngo te, oza la raison. Merci. Ngala zaki na tort, yo oza la raison. Merci beaucoup. Tango molimo ekoti, elobi ndimande kona yo nandimi yo. Amen. Oza na raison à 100%, oza na ba élément nyonso o ngape na zaki nango. Mais na mona ki lokola molimo mabe ninga ko sa na douter. Mais siko na symbole motema mongai na pesi yo raison. Toke likambo rapport. Merci. Likambo rapport. Bolanda, yezo salanga parce que vision ya Kabila yezalaki ya koboma société nyonso ya l'état etikaka tonga aéroport privé soko moni babomi Sonas ba société privé nyonso eza bakapila na batunayi mambo etali baport eza nini ebandaki na bureau ya doléance ya Frank Diongo nayambaki ba délégation ya basyndicaliste nyonso na tra baye kotalisanga ke mobeko oyo maréchal Mobutu akomaki ya 1971 etali ke kaka onatra nde akogere couper kosala l'exploitation ya bief maritime donc komanda Matadi tin océan privé à cause en apporté siko ba proche nyonso ya régime ya kala basi basala sali ba port privé à côté ya port onatra po ba koisa onatra soko ba bateau ekoya 100 onatra kozwa 4 ba bateau nyonso ekona ba port privé conséquence 120 mois d'impayement onatra basukisi wana kaka te bandako onatra bazui ba botole plus de 80 villas bato Kabila donc likambo etali port tango na moni na examiner ba document nango nde na sengela ki bango ke ba kinomona cabinet chef de l'état c'est comme ça nde bayambi bango na mokonzi mboka nde na directeur cabinet mokonzi mboka nde sima nango c'est tellement grave parce que na ba port privé wana aner azalaka te demia pazalaka te bafutaka douane te autorité moko ya l'état amonaka te donc eza lokola pays moko en dehors ya Congo bakokotisa minduki kobosana te ke Shadar alobaki tokotelemisa moi na midi soko bosali boye tokotelemisa moi na midi est-ce que minduki ezokota kuna te est-ce que bamercenaire bazokota kuna te mpo ndenge bazobloke président de la république ekoza point faible mpo bakota guerre ebanda trouble ezala désordre ezala donc tango na moni danger à likambo wana nde na sengeli bango audience nde na remercier président de la république pour makambo wana ba décider yango na conseil des ministres pe ba décider mais tango ba décider fermeture wana ba chargeaki 3 ministres ministre à transport toujours FCC oleba kende
na ba Congo kwa port asali commission d'enquête awa ba kindeti kisangani pourtant on a que ba décision zo koya mais mitema mabe ezokende siko na konsa miso ne ba bokende ka kuna na ba Congo alors na ba Congo wana papa ba na rapport mabe ba rapport malonga ba port ekokangama ozolanda eza illégal papa olinga peso date lisusu na combien ba conseil ministre si yo komina ba secret moko na émission que ekokangama parce que c'est illégal parce que le Kabila bossa izanini il n'a pas abrogé l'ordonnance il y a 1971 il y a maréchal abrogé en côté donc ba pour c'est ça illégal et donc illégaux aux hommes na yoka ki ministre moko mutu moko azolo ba non ndenge za boye soko on a tra associé na port moko ana bakokanga te non on a tra mutu signé on a tra quota azana qualité te ba personne tra 5% privé non a 5% batika. Très bien. Bakokanga ba port nyoso aneza illégal. Il faut qu'on félicite mokonzi mboka. Azana ligne on ba na mboka faut pesa confiance. C'est là non tombola maboko honorable Franck Diongo. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Honorable Franck Diongo, utiko ipsangaya wake soki démocratie na dictature basangani mariage wane ko sabate. Ebe baka ipanzana. Ebe baka alors Félix Tshisekedi dans na kati ya likambo ngo aboyi ko tosa toli na yone makambo yebisingaya. Andimi azolanda nzela papa na aboya koma. Azana zela yango me yo linga saka ndenge olingi ya kusana ndenge na obengi Félix Tshisekedi stratège diplomate nde obengi oui ina bengi stratège diplomate pe olobi ke makambo gratuité bana bavana na ndaku bazela Félix Tshisekedi ya ko se pencher un jour a kofuta banseigner mana tanda bazela lano na lobi na yo boye Félix Tshisekedi a sikoyo aza saisi à s'occuper nango à procédure d'urgence parce que bazo bloqué na bato Kabila balingité bana batanga malamu na pesi d'enseignement supérieur universitaire maboko ekiti eza likolo ka c'est que yo musoko mi okosa non eza boye alors sikoyo lobi la ngai pe que mercredi oyo prestation à serment eko salama bato bakoya loko assemblée nationale to ba sénateur bazande ba invité oya boyi a reçu information que prestation est salama. Et que ça les mercredi. Mercredi oui. RND au bombi mais que ça va mercredi. Très bien. Au tu vois sanga que Roubé la fois abotoler nationalité. En tout cas il faut abotoler nationalité. Il n'est pas loin à la République. Azo bunsa mboka. Au tu tanga pe kombo ya moto ya tunaka mituna. Marcelin et puis ivoirien tayambaki comme réfugié ou yazako sambisa pe à protéger qui. Tanga boka ngunda. Tanga boka ngunda comme exilé et à Rwandais na Congo donc atangaka na Lubumbashi comme président réfugié rwandais na université ya Lubumbashi. Et puis olobi na Sun City bobanga ne minduki yango bosinya ba rubera baza ba congolais bobanga ka frappe à guerre. Ba imposa biso na makasi eteza ki foye ba gouvernement na ba rebeso ba signer biso ba politicien tozo obligé ata to signer te eleki nangoka donc bazo yango na makasi parce que mutu atika ki pour mutu nationalité il faut senga yango ba pesa ka bango liboso ba annulaka bango awa ti ko pesa bango ya makasi pour na guerre. Très bien. Très bien, les Gamboza, te bosso le sili. Obi ke makambo apport et bako kangame tozela tozanga na fois. Makambo apport pour nyosoana isa illégaux pour moko kayo na trandi faut asala partie à matadi tina océan. Faut kanga nyos pe ko kangama. Obi bato assemblée nationale question asuka so ba sali G ezali mutambo munene pona bango po ba dissoudre le parlement ndengo lobi hein. Eza motambo te ndenge eza boye soko batosi mibeko te bakopanza Assemblée nationale c'est clair. Très bien. Misa esili tokokuta na pourquoi. Merci nayo pour la flexibilité à chaque fois soki bosenge ezali ozoya koloba courage ozaki na raison naza kotatola penza ke limbisangai na lingai na loba kozaki na tort ozaki na raison mova azalaka au Shadari balongolaka ya avant mova nda komaka Timo va postuler dans le Congo azalaka na no ministre intérieur. Vous avez raison. Merci. Mémoire et sali. Qui vient na mabota la bino. Tukuta na lopi. Merci. C'est lui qui va faire encore ça.
il sera puni. Je suis puni. Attention, tout qui va n'a pas créé moussous. Tout ça est la crée économique et comédie. Et si la kapamba pambate, et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et comélie. Cré ya bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka. Bouye malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Monsieur Mamadou Siribe, où est-ce que tu es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvunu Export. Namatadi bayo kakombo Louvunu wana baluka motona bakangaye. Kokende gauche à droite, tu as grâce à ça moko. Awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bango, numéro 6. Blessing Business. Agence de douane yesolo. Kende na adresse tout na bana matadi nyoso tout baye bien. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oisa, agence en douane Blessing Business. Nous avons pour la dédouanement et import et export. Solution à qui est les alliés Blessing Business. Maintenant, la solution est venue. C'est quand on est ici à la Walla Village. À Tikala Awali Bell. À Yébissé Wandekunangana Bamako. Blessing Business est une solution. Vous êtes à Dubaï, vous êtes au Canada, États-Unis, Europe, partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez posé à dédouaner biloko. Yaka, vous avez un point à coder bino. Rapidité, sincérité, ce qu'on livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous avez un matadi dans l'avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro n'a vu ses alliés 089 98 33 087. Blessing Business. Agence à douane, bien sûr.